Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonet mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Marie Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo. Gel Show a confirmé biso na monoko na ye ke makambo mosusu baza kosala kopupula mosusu baza kopupula ezalaki ya wata ezala kouta pa ya wata. Bon, bokamwa te soki Gel Show a confirmé biso bongo mpona bocomprendre yango bien bokende na page na ye ya Gel Show TV bokomona alobi yango na ndenge nini alobi boye makambo mosusu wata te pe makambo mosusu wata te moto abanda kotinda biso moto banda kosala yango alobi yango mbala moko te abandeli mbala misato makambo mosusu toza kosala barando mosusu kopupula mosusu wata te moto azala kotinda biso moko toza kosala yango abandelaki 3 fois makambo mosusu toza kosala wata te moto azala kotinda biso kasi biso moko toza kosala. Donc elingi koloba asali erreur te na maloba azoloba soki bino bomoni ke alingaki koloba makambo mosusu to makambo tosalaka eza te wata moto atindaka biso wana bino bokani elingi kozala mbala moko me lokola alobi yango mbala misato elingi koloba Gel Show asali erreur te alobi clair. Donc ntango bapupulaka makambo basalaka ewutaka mpa na bango moko makambo mosusu ewutaka pa ya wata to pa ya bato ya wata yango wana alobi yango. Mais pourquoi Gel Show akolobela biso bongo? Parce que Gel Show ndenge aza wana na kanisa abandi barando ntango abandi barando bapekisi ye liboso ye moko atikaki afilora ye mpe ye kotindele audio apekisi ye. Gel Show a comprendre ke mpo nasala rando te epuis wata apekisi bato nyonso balobaka nkombo na ye. Alors Gel Show fo akonfese kokonfese na ye yango wana. Pourquoi akokonfese? Mpona wata aboya loba nkombo na bango? Non, akonfese parce que Gel Show soki akonfese ezali parce que aye koyeba ke aza na mokumba kozala na mokumba elingi koloba te ke soki okebota na Afrique du Sud mwana akobotama mbala moko bi. Gel Show a comprendre ke kozala na mokumba ezali kaka kopesa bomoi te me ezali pe kolongola bomoi. Alors sikoyo mpona azala na pe na nzambe po azala na pe na bato po azala na pe ti ntango akobota yango wana Gel Show a confessé surtout na message audio oyo batindelaki ye na afilora parce que afilora alakisi Gel Show oza na mokumba oyebi mpasi ya kobota soki ntango obotaki liboso ezalaki aventure me nga ndekono afilora na boti mwana liboso na moni kobota ezali bomoi na liwa yango wana tika bapolémique landa zemi na yo mpo alobelaki Gel Show na to moko ya likolo voire même soki bolandi
video ya gel show alobi afilora jamais okomatilanga tomboye yebake naza yaya na yo bien sûr alobi yango na black mais afilora alobi yango na black parce que boyebi afilora na kati ya monde ya rando na équipe nationale mutu alekaki afilora to mutu aleki afilora na kopupula azate afilora apopulaka somo ndenge moko na grâce temo yango wana soka alobi likambo ezali likambo alobi yango sérieuse gel show mpe azwi yango au sérieux surtout lokola wata apekisi balobaka kombo na ye lisusu te yango wana mpe ye alobi bon tika na confesse moi parti oyo yango aconfesse mpo wata sérieusement apekisi balobaka kombo na ye te mpona bozala sire makambo gel show alobi eza ya solo boluka janvier soki aza wana janvier banda akomaki couleur violet aza na biloko ya kopupula te oyo ya minene alors janvier bato baza kotinda ye apupula kaka karine aza na biloko mosusu te oyo ya kopupulila bato mosusu donc ndenge aza wana lokola apupulaka atiaka na nkombo ya wata sikoyo epekisami donc elingi koloba janvier ndenge akomi couleur violet kala te akokokoma couleur nayebi te soki couleur nini akokokoma bino mokolukila ye mais maloba oyo gel show alobi ezali clair et net wata babanda kotinda bango babiloko mosusu baloba baza kotorige bango baloba baza kolakisa bango maloba bakoloba te to baza kolakisa bango mais basali bali parti ya rando parti ya maloba eza kobima na bagel to na bakare alors sikoyo wata mpo ani aza kosala bongo parce que eza logique soki biso moko tovandi totali sankara ndenge aza koloba ata mokili mobimba elobi wera atindake te mais moto moko te aza zoba moto nyonso ayebi ke soki wera atindake te soki wera alingaka yango te mbele sapekisa ye kala au contraire chaque fois ntango asalaka chaque fois azali proche azali privé ya wera donc bino moko bocomprendre ke makambo mosusu sankara asalaka ye moko asalaka yango automatique mais makambo mosusu eza ndenge moko eutaka pa ya wera to na bata wera donc ndenge moko na wata nabe parce que biloko wata aza nango euta na maison mère alors sikoyo mpona nini bango basalaka bongo ezali partout pa ya mopao esalamaka bato basalaka eutamaka pa ya mopao kota mopao kutu kuna bawanganaka te parce que kuna balobaka clair ke bauti ozwa telefone ya mopao mopao abengaki nga bien sûr misusu mpe basalaka toujours na ndenge na bango moko ndenge gel show ntango ayaki kodefendre mopao ayaki ye moko mbala moko esepelisaki mopao mais lokola mopao ye andima rando lokola lwambo makiadi en tout cas rando na ye andimaka yango azali sire na rando na ye mpe azali mutu ya rando yango wana kombone mosusu ezali rambo donc rambo azali mutu ya rando donc rando ezali ya ye oyo akowanga na rando mais le grand mopao mpa na bango bawanganaka rando te mais bapesaka nde moi fausse information ke eza te biso moto osalaki yango mais bandimaka yango ke bango basali yango badanseuse bandimaka te babengaki bango bato nyonso bato batindaka ere moko mpe bandimaka donc bayebi ke rando oyo tosalaka ezali parti mosusu eutaka pa mopao parti mosusu pa na biso moko yango wana gel show ndenge aconfesse gel show ndenge alobi boye en tout cas ezali malamu mpona ye ezali malamu mpona azala na kimia ezali malamu mpona akontinue site na ye mpe makambo ekontinue kokende ndenge ezaleli mais gel show asukaki wana te akomi susu kolobaki na net mutu aleki moninga aza te elingi koloba ye ndenge aza wana na Karine na Grace Mbisi na Glo Rolangi na Cynthia Kapas bazali ndenge moko
mutu aleki moninga azate alobi o aleki moninga atika kaka internet donc gel chaud même à confesser mais azoloba susu makambo esengeli ekoki kotinda rando to oyoyo alingi komikitisa te alingi toujours même soki akende kobota même ezali kopesa bomoi to kolongola bomoi mais andimi makambo mosusu alobango ndenge amonelaka yango eza kaka te azoluka rando ndenge nalobi mais eza mpe ndenge amonelaka yango parce que lwambo makiadi ye moko mokonzi ya rando même ntango akomaki maladi makasi batuna ye bainterview na kati ya poto télévision ya Zaire elongwa kuna eyati na Belgique mpona kotuna ye baquestion na kanisa na baquestion bana koloba ne azalaki toujours koclashe azalaki toujours na rando même ntina mbeto hôpitali ti mokolo akufaki parce que asala komonela makambo ezali bongo yango Gel Lukoki soki makambo mosusu achange te bien sûr azokende bota mais esengeli kaka aloba ndenge wana parce que azali maréchal Gel Lukoki akokitisa te azali susu montandu vantard asokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.